Mbote na bino balandi ya Océan du Congo pe ba fidèle abonné na biso ba oyo ba mesana kolanda chaîne na bango ne na bino chaîne na libération o nazo benga ngo mikolo eza bongo masu anoa soki oboyi ko s'abonner na Océan du Congo okompola mbula okochola alors benga ba oyo ba s'abonner na mte ba ko s'abonner à na Océan du Congo po makamba kitoko e bandi à na Océan du Congo bo s'abonner bo tala ba émission bo partager et que ça la biso bien na mona ki na émission utina na utaki ko sala na moni message ndeko moko komenga tuninga maman Océan za pindeko soko tali be émission o eleki na yebse ki bino bi maman Océan kino lelo azabongo l'hôpital asina ko bimate mwana na ye ba tutaki na mutuka azala ki likolo ya moto ye moko non pe ava wana azala ki déjà non malade nerf sciatique na ye plutôt e bouger ki le kolopene komaki ko sala bien te excès ya koloba nde to vanda raboye ndenge sala ki e bon ya na loba ki bo pour ya rapport na biso babundeli na bino bo pour ya rapport na biso balobeli na bino e yaki kukomba pe ke mwana na ye ba tutaki na mutuka abukana ka mukwa we sangane biso kuiso e kaboli biso plutôt kuis na genou nde ba opéra ki kino lelo baza l'hôpital programme robima soki pe balobi to koloba à part wana azape bon na matanga auti ko bongisa petite sœur na ye o ebembe ko bima na mikolo ezali ko ya ba yedisi biso programme eza bongo jeudi vraiment toi ba ola la bongo mercredi kaka na sango ya matanga to yebisa bino ebembe ya ndeko na biso o boyebaki comédien na biso akufaki na Angola ndeko minga yesa quand on a eu ekokoma bongo na mokolo ya lelo na Kinshasa balobi bakotiango bongo na morka cinquantenaire bongo tango bakopesa ba programme bokoyeba ngo kaka a no Océan du Congo na lobi bo s'abonner no Océan du Congo po makamba boye à part Océan du Congo bokozwango bobenga bandeko ba s'abonner na nute et merci na bino bato bozo soutenir biso merci na bino bato bozo benga bato ba ko s'abonner merci na ba commentaire on a uti ko mona na émission on a sala ki uti ko le en tout cas boyene toza na souci na ngo pourquoi to na posa mboka yekende liboso mais tant tozo finga na tant tozo na makamba mikem kende munguna zo profiter entre congolais na congolais azokota division yango tozo bomana toza la bomo au peuple congolais place mabe ezali to bongisi place ndeko alobi mabe oyebisi ndeko alobi mabe na place yo finga na place bo komaso wapi eza kitoko te totonga Congo na biso nzambe apesi biso grâce nzambe apesi biso mboka munene toni bankite ebele na ebele e toni bankita wapi na wapi tozomona batu mususu bazo envier mboka na biso tozomona batu mususu tozoyoka mboka oyo sokomi boyelelo grâce ya Congo. Alors tala biso moko ba congolais nini tozo bénéficier pourquoi pas tolingi na distraction to continue na distraction moko ezanga tina ya mafinga ya makambo ezangi tina alors tolongwa na ba distraction oyo ezangi kuna mokola lelo nga abino kabula lo pusa mosakoli na bibo bakisaka mosakoli po ona lobaka yango ekokisama tokosola mai politique ebele tokobeta lisolo ya meeting ya mwana mboka Martin Fayulu l'homme du peuple oyo ezaki bongo samedi le 29 ya Gilles na terrain ya Bouddha tokoloba pe moi maemuke oyo ezali kobima nungu par rapport ya bloc de 4 ya mwana mboka Elise Sanga Moïse Katumbi Matata Ponyo na président Martin Fayulu o lelo ya tikali kaka na position na ye alobi ye akochange te soki odite salamite akokende na maponamite est-ce que maponami ko salama en 2023 ou bakokende na dialogue est-ce que président Martin Fayulu akolinga autoriser dialogue pour aboyi maponami alors biso ki odite salamite maponami pe na Congo e ko salama te mitune zanga biyano za bino bino ba imboka msusu bolingi mwana mboka ma président ili Martin Fayulu akende élection na mai oyo ou soki aboyi ko kende élection soki ba proposer poto yoka ki déjà mikolo te ko leka ba proposer ba lobby dialogue zo salama ya des vice-présidents ya des vice-présidents to ki batanga ki balobaki papa na biso Denis Mukwebe na mwana mboka Martin Fayulu m'a tokoli pe bande ko essayer to kitaki to sala ki ba balade ba boya ki ba telemela ki eloko balobi mwana mboka Martin Fayulu le président Eli ya koki ko sala bongo te ke vice-président ya Félix Tshisekedi po yende ba vota ki na 2018 alors comment que ya koki ko luka sala vice-président ya muto ba vota ki te bande ko la biso ya SID ba loba ki botala ki pe émission na elekaki a no Océan du Congo alors bino moko bokoloba bokopesa ya no mwana mboka atelema kaka na façon o ya telemi to andi baba kena de alors poto moni pe mikolo sili ko kende déjà mikolo so kende to mona ki ba sali déjà clôture ya ba dépôt candidature tu évite mikolo za ko to ko ka dépôt candidature ya ba président et sili déjà ba e bana déjà pas kende ko cham est-ce que e ko salama to e ko salama te bino moko mituna nga miyano ya bino
mwana mboka Délice Sanga pe akitaki mokolo euti koleka nakana ngabo moni ba photo bo mona ki ba vidéo na yebi ki ape no sayadi Congo tokola teme ba lobi azala ki bongo take et pa ya ba peuple ya kana ngaba bamba ki mabanga to yebite bamba ki mabanga asala ki nini bamba ki mabanga koza nini mikolo ezali o eza koya to koyeba to kosala maketo yeba pourquoi nakana ngaba bambi mwana mboka Délice Sanga mabanga to kosimba pe o etali bongo moi o to yokaki kesila ki ngona lobaka esala kanga pasi tant nous avons mon nouvel élan na SID ceux qui basent na ba divergence mais ça la passe na motema po ba parti wana mi baleza ba parti on na lingaka et ça ba parti on a mona ka ke baza na souci à peuple tant to benga lamuka nde yango wana lamuka za Martin Fayulu lamuka za Adolphe Muzitu po bato bazaki na souci à peuple bango wana yango tant na lobaka na yebisa ka bango ba bi président di Martin Fayulu ma dit to vota ki on a 2018 Adolphe Muzitu tant ozalaka dollar ezalaki na tomoko ya bien kasi tala lelo dollar ne komi wala moi c'est ndumba lelo kiti lelo mati koton mususu 23 koton mususu 22 koton mususu 21 prix fixe na dollar ezate alors tant nous avons mona bino bozalaka na ba divergence o ya mike et ça la vraiment pas si mingi pour peuple congolais après ça ma qualifié après ça misuna ye likolo na bino et ça na makambo mususu ya mike il faut bobongisa ka tokota la divergence total ne banguna na biso souwe na ngeza la bo fanda bino mbali ensemble bo solo la bo bongisa balo baka singa famille benda na kakase kata na raté bo luka bo bongisa tala oyo moto ya bino ute ko kufe kiti mais sikoyo elingi ezonga lisusu eza kitoko te eza kitoko te yango na beti pese te na lobi na bandeko na ngai ba o bino bozo cha pilipili bandeko ya SID bandeko nouvel élan bosangana bozala bomoko bosolola tango mosusu pe bato basali ba dega wana oyo elekaki na mokolo ya samedi ta mosusu mpe eza banguna ya SID ta mosusu mpe eza banguna oyo balingaka bino teke bozala ensemble ya SID na nouvel élan mais tellement bandeko ya SID bazalaki na manifestation na bango samedi na njili na terrain Bouddha mais ebimi kaka ke bandeko ya SID bato bapanzi fo boluka bosala na banquette boyeba est-ce que eza bandeko na bino ya SID soki eza bandeko na bino ya SID bovanda bosolola boluka bovanda ke bokende nango na bandenge oyo bolingi kokende nango boye eza kitoko te tosunga Congo tozala na susi ya Congo ke tokota na badivergence ya makambo ya mike nini ezolakisa ke bato ya SID bato bapanzi bato ya SID soki pe ya vrai eza bino bato bosala likambo wana en tout cas boluka kosenga pardon boluka komikitisa kota bandeko na bino po totonga mboka monguna na biso to monguna ya SID eza nouvel élan te monguna nouvel élan eza SID te monguna nouvel élan ezali muto aza na souci moko ke liboso te monguna ya président Martin Fayulu madidi monguna ya SID eza muto aza na souci pe ke Congo ke liboso te to bunela Congo to tika ba divergence ya mike tala lelo ti bitumbe koyumeli boye comme bele pourquoi pour la séparation ya mwana mboka Martin Fayulu na Adolphe Muzitu yango lelo bitumbe umeli boye soki bazalaki ensemble kino lelo soki bazalaki bomoko kino lelo mais déjà bitumbe c'est la kala mais division na bango mibale nde esala ke ba makambo eumela boye. Alors peuple congolais partout aux alliés, peuple congolais partout aux alliés, tous à la bomoko. CG de vos kitoko. La linga kaomingi papa abana. CG Blanchard kitoko. Et plutôt CG Blanchard Mongoma. La linga kopé kitoko papa abana. Alors bo sangana, bo solola, bo kambo comme place bo luka bo komisa ngote. Bo za la bomoko entre bino eza conseil na ngai. Moko ya bino ya ba résistant, moko ya bino ya ba bundeli, moko ya bino ya ba lobeli. Bo sangana, bo komisa makambo place bo luka bo komisa ngote te. Total la combat o to bunda. Total la distraction o ka di mo linga la biso. Total élection o ka di mo linga la biso, élection à lokuta, élection à mayuya. Keto ki na ba divergence makambo mike te. Ta o ezata européen lisusu. L'autorité, ta ezata lisusu ya kotikela te. Moyini ya Kongo boma Kongo te. To sangana. Bino moko mona ki bokolo asamedi. Ba imoka ba yaki ba yoka message nini. Mwana mboka Martin Fayulu. Message nini. L'homme du peuple yaki nango liboso ya ba peuple pour apesa bango. Kasi la police moyini.
ba blessé zalaki bato bazokaki boyebi ke YouTube na msesa na ba norme na ngoza ba video ya ba makili ba biloko msusu mo to la ksango ezate bakangaki bato mosusu eza kitoko te. Alors ba makamba boye faut pesa biso le so ba makamba boye faut sala ki pesa bino force bozala bomoko bosangana mais tangu bomi kende na makamba boye eza kitoko te. Tala le bloc de 4 salamaki ya mwana mboka Moïse Katumbi Matata Ponyo Delice Sanga soki bayaki na miso ki ya kokende moko ke liboso mais balingaki baboya loi ya président Eli Martin Fayulu Madidi alobaki te mwana mboka alobi bien na boyi maponami te na sala susi to kende na maponami mais to bongisa nyonso depuis 2006 maponami na Congo esalamaka bien te pona nini depuis 2006 nanu te muto au peuple a voté yenda bima maponomi ya Congo koma lokola bien mutu moko boye to eloko mutu moko boye ata nango na poche soki alingi abimisa kabeli soki ba alingi pa ko kabeli te sala kwa maponami koma osala na Congo eza kitoko te ba idée ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi eza idée moko ya kitoko to luka to bongisa alobi bien ya boyi maponami te nzimi to kena maponami kasi na lolenge ote to kena maponami na lolenge kitoko mais to moni baninga na ya bloc de 4 o bazalaki na bango to yebi déjà que ba ebele ba candidat na bango déjà eza déjà na nzela bazokende kotika yango tolobaka mwana mboka président Eli Martin Fayulu Madidi il faut koyebaka ntango moto akopusa na pembeni na yo est ce que moto azoya pembeni na yo azoya po ayiba yo peuple te est ce que moto azoya pembeni na yo azoya te pa profiter na moto oyo ozalaka nango te mpo moto oyo na Congo soki alobi loba peuple congolais apesaka matoi mpe ayokaka eza yo président Eli Martin Fayulu Madidi. Alors otali bato a bloc oyo ozalaki na bango ntango yo obimisi ide eza ide ya malamu. Il faut que l'élection to sala. So que ça que moi na mboka Félix Tshisekedi Antoine Tshisekedi a robima eza mabete eza malamu. So qui peut ça la paix moi na mboka Adolphe Muzito eza mabete eza malamu. So qui peut ça la paix songo pa eza mabete eza malamu. Kasi meto que une élection bien. O ba le match beta na terrain. To beta match na terrain, gagner na terrain. Tala lelo. Ba ye ba vimi na mopepe na yo ba ye ba zwi mafuta na yo bango wana batengami bakei tangu bakokende susu esimbi te baluki baye babi bazonga président Eli Bunda Bitumba président Eli oza na souci ya peuple président Eli zala na peuple elongo moko kolanda batu te o ya alobi bo ete Bunda Bitumba pe na peuple Bunda Bitumba peuple congolais tozala na souci ya Congo na baluki pe na tali bandeko na ya nouvelle élan Serge Blanchard Mongomba son excellence honoraire Adolphe Muzito papa ataki dollar na toi bien papa wa kitisa kimoko papa wa à l'époque na etanga zaki premier ministre ba étudier ba futa maki alors papa bobongisa bomi kitisa bombe malikambo na ndenge zo ninge kendele te est-ce qu'il y a solo eza bato anu SID bato bapanzi nini wana ta mususu eza pe ba yini ya SID bato baluki basala likambo wana mais balinga ba kotsa bino mi balé la divergence po baluka rankine zonga lisusu entre SID na nouvelle là soki pesa ke bino bande kwa SID bato bosali likambo wana bomi kitisa bo s'excuser alors pourquoi pe bosali likambo bongo monguna na biso eza SID te monguna na biso eza nouvelle là te totala ne nani ne monguna Congo nani na za posa peuple congolais souffrir nani na za posa Congo kende kaka na mawi ya tsheza ko kende boye alors biso na biso soki tozo potana ne monguna zo profiter akota na kati ya mboka ne monguna zo profiter makambo mabe zo salama na Congo to linga Congo tozala na souci ya Congo toyokaki message oyo pesaki samedi ezaki message moko fort tala na Congo ndenge komi koboma bato ekomi nango eloko mokie un politicien abimi na ndako na ye
bana bayebi ke papa abimi akoya kozonga mais papa ye abimi nde nayebisaka bino papa ye kozonga bibokendo azongi te bayesi bibokendo tala papa na bino na mort ya cinquantenaire babiloko wana eza vraiment kitoko te Congo fo ezala pays oyo moto nyonso ayebi ke ntango na vivre na mboka na nga naza l'aise ntango na vivre na mboka na nga na misentir ke na vivre na mboka na nga mais eza ndenge ozovivre na mboka na yo osentir lokola oza na mboka bapaya bapoliticien congolais bolinga peuple congolais bokotisa biso na badivergence oyo te bokotisa biso na bokabwani oyo te na bokabwani oyo yango ozosala ke bainfiltre yango ozosala ke bayini na biso bakota nzinga na biso yango nalobaka oyo nyonso atangami na bi makile ya peuple congolais oyo etanga ekoki mais oyo nyonso azo continuer to oyo nyonso akozala sima ya makile ya peuple congolais etanga lisusu na année 2023 nzambe aza juste makile ya peuple congolais ekotanga lisusu te makile ya peuple congolais ekokule lisusu lokola mai te. Alors yango peuple congolais po makile na ngana ekule te po makile na biso etanga lisusu te obungisi bandeko ebele na kwa mutu etulu kwa batu bakufi na goma kutu koloba te etulu kwa batu. Alors pour makambo esalama lisusu te il faut tozwa conscience il faut tolinga mboka il faut tozala na susi ya mboka il faut tozala bomoko balobaka Congo ekolobo moko Congo ekolobo moko Congo ekolobo moko il faut tozala biso nyonso ensemble bato bazoya pembeni na biso bayini na biso bato baya pembeni na biso bazoya kotiola biso bato baya pembeni na biso bazoya na division entre biso na biso batali ke bayebi ke so totali mana mboka Martin Fayulu madidi na neuf musisi so baza esika moko bakopesa libération na mboka na biso Congo po toluka ke libération ya Congo ya te toluka to diviser bango po toluka ke libération ya Congo ya te toluka ke to créer bango ba makambu po bazala séparer eza kitoko te. Alors bino moko bato boza bapembeni ya ba leader wana soki bomoni yango musika te tokokota na ba divergence moko ezanga ntina soki ezaki bandeko ya SID bato basalaki mabe bandeko ya Nouvelle Élan nasengi pardon mais bon meka pe kosala banquette tant mosusu mpe bato mpe baza bayini ya bandeko ya SID tellement bayebeke bango baza na meeting samedi baluki balobi te toprofite tosala badega oyo eza kitoko te. Est-ce que 2023 oyo baponami ekosalama to te? Est-ce que 2023 oyo to 2024 na janvier bakopublier biso présent ma 2024 to bakende na dialogue mitune eza yanga baréponse eza ya bino bokomante l'émission lelo bopesa baide na émission lelo yo mpe moto okozala na susi ya obenga na numéro oyo wana eza na se kofinga te soki ofingi na comprendre ke oza moyini ya Congo soki olobi mpe mabe na comprendre ke oza moyini ya Congo mpona mona ke oza na susi ya Congo komate eloko moko ya bien pesa solution conseil nini bino mpe bato bayebi ke bozwaka te na kosolola na président Martin Fayulu madidi bino mpe bato bayebi ke bozwaka te na kosolola na son excellence et honorable premier ministre Adolphe Muzitu bino mpe bato bayebi ke bosololaka na siège na biso de Vox Kitoko bino mpe bato bayebi ke bosololaka na siège Blanchard Mongomba bobenga bango besa bango ke bokutana ndenge bandeko na biso bainquiéter balobaka totia na se ta oyo eza te ya kokende na makambo wana te ta oyo eza te ya kokende na badivergence ezanga ntina te ta oyo eza topesa likanisi na mboka totala nini ezo ya liboso eza te ke yo bituma baobundisa oza liboso me ozotala na nsima me ntango moto oya obeto boye omona ndeni fo tala boye eza lokola makambo oyo ezolingi okomela biso entre Nouvelle Élan na SID tozala bomoko et merci beaucoup ezaki ya bino kaboya lo poussa mosakoli et merci beaucoup na mama na nga na linga bosana mama Chantal Moboni mama na biso ya SID na mokolo ya samedi mama atali abike bana na nga bakoki kotikala te a protéger ki ngai na ndeko papa na mwa nungu ezalaki na Sainte Thérèse atiaki biso na motoka ti tobimaki toke et mama Chantal Moboni merci mama na nga nayebike na mikolo ezali koya ngai mwana na yo kaboya lo poussa mosakoli nakoluka yo pour que tobeta no masolo ya mboka na biso ndenge ezali kotambola et merci na bayenyo so banandaka Océan du Congo et merci beaucoup na maman Océan de la presse
patronne ya Océan du Congo. Et merci beaucoup. Il y a des fidèles abonnés à Bisso. Vous partagez mes émissions, vous likez mes émissions, vous talez mes émissions, vous s'abonner à m'te, vous s'abonner. Océan du Congo, vous avez un bon massou à Noah. Ce que tu as dit, Libanda, vous avez un envoula. Parce que tu as un envoula, il y a déjà s'abonner à l'Océan du Congo. Ma cambois bien, et ben dit, ah, l'Océan du Congo. Yonde ko comme la qui biso message dans commentaire maman c'est qui le là dans l'hôpital bon ils appellent dans moi terre on qui bon benga yebo soutenir na ba prière na makambo belé na makambo na yebisa ki bino ya katu ku bien on a ba soutenir maman c'est qui le place azali eza ko singa rara mbongo bo benga maman c'est ba soutenir ezaki bongo ya bino kabu ya l'homme puissant ngana bino to kutani mikolo ezali ko ya bye.